Moi tous les leaders bana pétangol, tous les leaders bana pétangol. Na ko beta libango ça la passe. Pour na ko dévoiler mitara na bango. Nous va tendre ce dans le studio, nous va tendre ce tout ça qui d'abord clip pour tout ça les Cécile Calamik te fa bandolega. Tout va beta la musique na biso atamangala ba producteur. Na lo na producteur o azana makambo. Ba tia biso fara no caisse mo ya pétangol. Faut pas artiste maman nangai en tout cas la bombelle bonga boulot la bombelle bonga boulot ngolo wa utima wa ingénieur ba fa yemni to betaka angolo to beta musique ne sipoto to beta musique nzala te ke mutamoni ngako mokimanga ngana kabela batula na kabela mbono to tu vas rap nous sommes chaque jeudi tu vas rap 9h 17h aussi ici on va prendre en résidence chez Ngama on a parlé tu vas chaque samedi chez tonton Miezo on a Pétrangol chaque dimanche chez Fatoubo à ville na Kimbango même liboso nous ba santé à bato ba fois la santé à pepele tu as plus besoin de santé tu as besoin plus mamsouti de ça linga no mabe pour corona ja maladie mabe dans le côté à photo mi batela pour générer gena biso tout ça nous les poser boulot na biso bato na tout ba ya ba mboko pona ba luka ba lara ba ke ba tieki ba ke ba poto so ngale na bana makoki ata sikono ko ke tieki ata sikono ko ke mikili nous va tenir ça doit préparer maxi single au titre on a surprise Itachi amour forcé amour intérêt ezamabe Itachi bolingo ya mbongo oyambongo umela kateo Angola Ultima Ora ingénieur brave ndé quand on est là ingénieur brave ndé donc ça y est mawatro ingénieur brave bofanda boabana numéro 1 nakati ya Luanda vanda na obabana brave yo le kibango et puis ngaso alobi le kibango eza kabu mta changer kati bolingo ya mbongo ye bolingo ya mbongo sokiolandi brave oyo et pas ya cela kango ebite mosusu mbongo ya kodia aloboti ko landaka brave ka boye ngulu boni bokanga kaka Angola Ultima Ora Angola Ultima Ora, toujours toujours continuer Kolukaba, artiste et musicien, comédien et si nous sommes basés à Pétrangol avec Angola Ultima Ora, toujours ici sous artiste et musicien, mais premièrement à se présenter les bossons Nabino Baïbozo Landabiso. Botard, bonjour. Selon l'ère à laquelle au Bozolanda donc au Yatata autrement dit Ezemo mon abanzambe, rien à dire, rien à commenter donc tout n'a répondu. Si au Yatata autrement dit Ezemo. Est-ce que Sangonini y a orchestre Nova Tendance? Yebisana na ba téléspectateur au Bazolanda. En tout cas, il y a les Nova Tendance, il y a tout ça, trop coulisses, trop rap, trop bêta chaque samedi chez tonton Miezoana. Bato balinga romo na biso ba yana ma tout fan c'est ba rap ki mbango chef to bo vida. Mais Calamik de tozo zongo les jaba activité Nova Tendance tout dans studio, Nova Tendance tout ça qui da ba clip tout ça les Cécile Calamik de fa bandolega. Donc Calamik de ba surprise ça pena. Siko artiste ya tata mais ka ko expliquer na mukuse lié à la répétition et puis na ba jour où vous répétez Nova Tendance et puis le gars ici quand vous répétez ça la maka mais qu'est-ce expliquer d'abord ndé na zaboué notre rap de l'autre ça jeudi tu vas na rap nous ça chaque jeudi tu vas na rap 9h 17h aussi ici on va prendre en résidence chez Ngama on a parlé tu répéteras chaque samedi chez tonton Miezo on a Pétrangol chaque dimanche chez Fatoubo à ville na Kimbango même Mikolo ba rap Kimbango fandaki par rapport à mamba mike mais d'ici là ma réunion saison on a déjà sikoyo à part nenge o répétaka nenge pesi kenan o tu ko répéter à coulisses na ndako sikoyo est-ce que place moko ezate ou na bar ou soit na salle moko oyo o répétaka officiellement o ko ko pesa na ba téléspectateur ba comprendre yango na lobby tu répétaka chaque samedi chez tonton Miezo na bar tu répéteras chaque samedi de 17h à 22h. Tu répéteras chaque dimanche dans Kimbango chez Fatoubo à Vida Maman Sociale de 17h à 22h. Programme na biso ba rap ya mwana. Siko artiste au bombeli ba fanatique na premièrement nini pe ba téléspectateur au balandaka Angola Ultima Ora news. En tout cas ngala bombeli bonga boulot, ngala bombeli bonga boulot Angola Ultima Ora ingénieur ba fa yemni to betaka. Et que na rappel pele donc na moko Angola mutaliboso na zana comme manager. C'est ingénieur baf ma goto box na ngai ba ko mo mebele na ko mo ra ya na normal donc check ya même mort sikoyo est-ce que ogi ko epsa biso
nini ozobongisa lokola album nini ozobongisa lokola projet oyo ezali na kati ya orchestre Nova Tendance. Nova Tendance to préparer maxi single au titre de surprise. Tu réalisé déjà 2 titres. Moko na yembela ki Dr Iggy Malongi oyo ligaka na TV na Congo. Moko na yembeli Boss Ali titre de marche long. To ça déjà clip na mama kamnios tout. D'ici là ngana kene ngana sa surprise ngana loba mambote. Dans lobby vendredi ngana ki na kine. Samedi dimanche ngana za dans plateau. Donc il sauf makambo to kuta no ba virus ba corona soki corona na comprendre. Donc coronavirus. Et ko mbouye ba faire donc mon ami tu fais ma pause pour na boulot ke kangama na mboka po yo bika ko to suma kambo. Tout justement star nengo simi histoire à coronavirus. Est-ce que eza mabete nenge bozo beta ba concert nenge bozo sangisa batu pour na coronavirus wana. Eza danger de mort. Mamango ya moni gouvernement ko ici ba wenzi ba classe parce que ba 20 personnes au ça ma soutien. D'abord, biso d'année to beta musique to lega au-delà ba 50 ba 100. Donc c'est que na biso moi to travailler ça sur. Siko et ça lion ningé. Bon et ça nga pas siko ça nga pas mingi te pour toi besoin il y a liboso ba santé à bato. Ba fois sur la santé à pepele, tout ça plus besoin santé. On a besoin plus ma soutien. De ça nga no mabe pour corona ja maladie mabe. Dans le côté à photo mi batela pour générer gena. Donc merci na ba nyonso o bazuli bakuya kolanda biso to pesi mbote mingi grande salutation na ndeko na biso Jemima Shangongo na kati ya Sidadi ya Luanda to pesi mbote pai na yo et to pesi mbote na ndeko na biso Keke na Luanda Petrangol to pesi mbote. Mes dernières paroles na yo e ozala nini artiste à propos ya nyonso to solo lipe o biebisa ba fanatique na yo nini ba o baza ko zela artiste ya tata avec Nova Tendencia message nini ya suko ça ba message ya suko na mutse au bout de l'eau, mon tout n'a assez. Au coup de la batumba, il s'agit qu'il y a tata pas musique à ça et l'eau mon oui. On a répondu à ce qu'on a été. Oui, c'est là merci chers téléspectateurs. Ndeko a rappelé que c'est le très important. Ils ont écrivé mais na les kango. Artiste ya tata balobi ke okoka musique te il faut tika ndule parce que yoza na yo commerçant ya ba bijoux na kwanza donc ndule eza métier na yote na ebité alors oza en personne oza dédié pour na repérer sa réponse dans ba téléspectateur bazolanda biso ya liboso na no biso boye au moins na Petrangol na nenga makambo na oluka pena moni message bato ba betsa musique na biso atamangala ba producteur na oluka pena producteur o azana makambo batia biso fara no kese mo ya Petrangol kese bato wa comprendre bato alo ba tata a beta musique tie na ebite kwa biso to sa ne bulu bato ba ya pa na biso za décider na longo na page wana na ke ba biso ke na bijoutier omoni biso tout ba artiste tout ba na moko Luanda na ba artiste comédien na ba artiste musicien na ba artiste peintre biso tout za na moko eza na musicien moko te eza na artiste comédien moko te auta Congo aye awabi aye ko sa musique ou eza artiste comédien au Congo abi aya yo sa théâtre sarati biso tout ya moko pona ko luwala donc to sala ba ndule poza yango ya tata ozo lugala etake biso tout to sala ndule poza bulu na biso bato na tout ba ya ba moko pona ba luka ba la ba ke ba tirki ba ke ba poto so ngale na ba na makoki ata siko na ko ke tirki ata siko na ko ke mikili mais non via makambo na te ngana mission donc na sa musique en pierre te o ya tata te garadi ça o za ndege mikili angwa to beta musique ne sipoto to beta musique en zala te ke mutamoni ngako mokimanga ngana kabila batula na kabila mboko no tembu te non c'est fait la route fort alors ingénieur bravo en tout cas yoga artiste ma place à commis merci d'avoir téléspectateur au bazola nabiso to zalaki na artiste ya tata to zue na Petrangol ne to banego le kato ibsaki bino alors perception mbongo na kabila la il faut kabila ngala mission piagate ingénieur bravo zwango ngai na mission piagate yamba bango ju mususu baya pe ana nenga en tout cas bino pe to yamba bino pe na faut perception mbongo faut perception mbongo faut perception mbongo donc artiste maman na ngai en tout cas ingénieur babu minga olobe biso tout ya moko pona kolwala to sala ba boulon pesa ba boulon na biso donc en dehors ya musique faut to sala makambo to senga pas artiste o kabelinga la ozongela ngoto se mission sili oh papa makambo yo bisanga to sala émission ingénieur bravo que na rappelle to ça pas Armand de foot les full boss ya mana joie na musolongo donc rien à dire rien à commenter staff fezada ba tout balinga ya tata ya Toros siko liloba no siko poto ngito kabwana ngana une émission ba fanatique bazozela oloba liloba moko pesa bango c'est bon quoi liloba nga suka et puis kunga liloba nga suka no na saboye mama koyemba oyo na embitro moi tous les leaders bana Petrangol tous les leaders bana Petrangol na kobeta libako esala nga passe
pour nous dévoiler mitara na bango mais ba tutu balingaka nous va tendance ba tutu balingaka ya tata chaque samedi to zanga chez tonton mieux chaque dimanche na kimbango c'est Fatou Vida maman sociale héritier femme congolaise Olivier Adepetre Mimi atonga mère ba kolina ndenga système ba tutu balingaka nous va tendance à Diego Vinuki donc staff le Capitole staff e poignania na moni lisusu Rodrigue number 1 ba tutu balingaka ya tata chef na nga code ya mboka chef na nga Davido Solo na moni ba tutu balingaka ya tata ki Toros ya tata en tout cas na sepeli makasi mbongo pene komi yanga papa ce que ça on m'a parlé na yo liana mère liana bana ça on m'a moyo lingeza yoti. En tout cas merci à tous les chers téléspectateurs de comme vraiment na suka ya interview na ya tata yeyo ba oyo balingaka ye ba oyo bazoluka ye artiste yeyo azali ba producteur boyoki ndenge ye moko artiste alobike boluka orchestre oyo ekokani na ye bosangisa bango babeta babotala bino moko nani oyo azali na travaux eza ya likolo nani aza na travaux eza acier alors ingénieur bravo liso banzame ndenge kaka toyokanaki. Oui, merci Nabaïnio Soro balandi biso pe bazako landa biso artiste ya tata boyoki ndenge a expliquer liboso na bino ba téléspectateurs pe artiste atiki biso mais j'espère que ba o bazape ba na ba art kat na banzoto na bango pe ba artiste bazali na ba Petrangolo lokola ba leader J3 ba artiste bazali lokola Junior Belgado ba artiste baza et belé tellement cette paix azali alors naba oyo baza ba comédien naba oyo baza ba musicien alors besoin temps ya ko benga Angola Outumaora avec votre émission Prati Angola donc bo benga to ko koma tie sika oyo boza ko sala ba répétition na bino pe et sika oyo boza ko sala ba spectacle na bino avec l'ingénieur Bravo Liso Banzambe nyonso koleka bien alors merci na ba o balandi biso to kutai na bino lususu mbala sima nenga to yebisa bino caméra tozo luka et sika ni to ko telema ingénieur Bravo on va